MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande au babulungu zalinga mnou gardien du temple. Quand en cadre d'actualité la MIFA, je crois que vous avez les 2 journées de mardi, presque 2 jours, hein, si je peux dire. Ouais, en fait, ça n'est pas busy. Busy. Et bref, tout ça continuité, il y a thème to banda qui to peut to fungola qui awa. Il y a ba mariage, ba mariage, divorce, remariage. Il y a ba sali nzambe, kobala mabe. Ou ezoko résulter na ba divorce. Bande o babolingo to sisi na noté. To sisi na noté ba ka eza belé. Mais awa j'étais des passages sur Facebook. Namoni frère Emenkano a posté na page na ye. Na yokin mawa na seki en même temps. Bozela na pchela bino makamunene frère Emenkano a posté. Et frère Emenkano a posté vidéo moko a commis likolo à lobby. Je me pose une question, pourquoi certaines personnes racontent-ils de tels mensonges et dans quel but? Il se dit aussi prophète. Et est-ce pour impressionner, manipuler, attirer les foules ou y a-t-il une autre raison? J'aimerais connaître votre avis. Pour Emenkano lobby alingi aiba avis na biso bo kende na ba commentaire ya vidéo oyo. Donc ngapeta no sala ngapende na tana zo yo kisabino vidéo oyo alobi a posté ou a posé les questions ngape na opesa avis na nga frère Emenkano muta lobby azala besoin ya ba avis na biso. Ah voilà. Bino boyaka awa. Kako ba vient batu. Kako ba vient batu. Kako ba vient batu. Frère Emenkano a pesi biso permission na vidéo oyo. Topesa ba avis na biso. Parce qu'après tout, nous sommes des humains, torolobelaka abatu. Même la Bible n'a parlé que de la vie des gens. Ok? Donc, la Bible, lobelaka ba vie abatu. Marie de Magdala, azara motu. Moi, si alitanga na makila, moi, la femme à la perte de sang, azara motu. La femme samaritaine, azara motu. Naman, azara motu. Ba Eli ba Moïse to beta wasolo ba zalaka batu. Siko tango bino boyaka kanka ba venya batu. Bolingana bela ba via banane. Ya ba mpuku na ba mpesena ya banyao. Mudi Yesu. Na olobelaka ba via batu. OK? Frère Emenkano a pesi biso permission, OK? Boyo ki question na ye. Siko bolanda vidéo. Na seki. Amefita na yo kele mawa. Bota wa Congolais kabilengi. Bolanda. En fait, c'est une émission. Prophète moi avec une émission. OK? Prophète moi avec une émission. De frère Emenkano certainement batindela ki boyoka sikoyo ba kake na matoye pour frère poser question voilà. Alors batebela mbongo to envie akabazana ba sirène ba mission bana ba sirène ba politicien ba commerçant bana ba sirène bango pe. Solo bana papa Jérémy Loemba. Bato bazalaka na ba sirène ba privara bango bacha basi na bandako. Bota frère Emenkano yemo wala. Linga na yo. Sala no nyonso me yo na ndako kocha mwasi na ndako te. Yango mona rake, yango mona logola Emenkano. Oya musicien. Oya Emenkano musicien la na sirène na ye. Yango mona ki a chef babalaka asala ba divorce. Osoko pan. Simba rate azala na sirène na ye. Oya sala ka beta ba musique et cartonné na bino boka so bo yembela nzambe o bo yembela bafone. Courage frère, courage papa Emenkano. Ba biloko ba Matu Samuel o Matu Samuel azala ngo yango pe Emenkano azala nango. Mais Emenkano ko fela basi te yeso il va divorce kana. Yende ba divorce. Basana ba kimaka bango moko parce que a s'opéra na puissance ya impudicité ko sakana te. Donc on a serré moko de ni le service avaye
Emeka Ndukeba. Emeka Ndukeba. On a un biloko no so vina beta yo ata bato ba yo baso banse mona banda gote. Ah ouais, c'est moi qui ai ça. Ozo pan. Ah, toi ça sous divorce. Frère Emeka un bon chanteur, un belanze mikitoko. Koyembela nzambe na succès, les autres des choses différentes. Ozo pan. Bango ba na posa don nzambe, mais succès ba ke luka molili. Ok. Tant ba ke luka ba succès molili ngo re ba opesa ba bango ba sa ba sirene. Ba sa ba sirene wana ba zo yana ba omoni ka bali. Tant wa bali. Mais après un moment, il faut voir ça. Va se séparer. Alors, Basirène, Bazali, Bantité, Oyo, Baya coopérer, s'opérer, pardon, n'a pas physique. L'on n'a pas tout physique, Bazana Marambébélé, Baya coopérer sa mbongo. Baya coopérer sa gloire. Baya va fungola ba opportunité. Akoki bato basalela ka bango omona poste osoka lumo yara ta poste ti ozopan même sina maamuna bina ba chroniqueur eza pena ba chroniqueur oyo bazali na basirene na bango ba balengi fi apprécier na tie pause parce que musique est vraiment obeta na to bo ba copyright. Alors boyoki nana besoin de répéter surtout que vidéo déjà consommé 6 minutes nandambo on a tiré na 3 minutes nandambo pour appeler ça avis na ngai frère asengi to pesa ba vie opinion na biso bino boko mala ba commentaire boyoki to tia commentaire te ba propos ya ndeko et par rapport à la réalité spirituelle ils a fondé. OK, je crois bato belé ba marambo nazo confirmer te c'est que oyo azoko attribuer to pas zoloba pona emenkano même en zoloba eza ba réalité. Ajo exemple alo Matou Samuel ya kufela rabasi na osa vidéo mo uniquement pour na frère Matou Samuel alobi emenkano ya vana na basi te parce que esprit wana esala ke basi ba ya kaka moi congé aye moi 2 ans libala après que siko motune ezali est-ce que mamazolo beza so frère menkano vana na basi te le frère abala 4 fois légalement hein voilà Karine to ebi kaza mo se frère menkano libos ya mibale to ebi ngonga na yo Karine abomaka libala parce que frère emenkano pendant que Karine azala na ndako akenda ko bala mwasi mususu abalaye coutumièrement karaté même babenga ngonini civilement abalaye na l'état ce que Karine babalaka ekaka na famille nde lo ne komona que c'est pas la peine à boma libala bon moi to kota na ba détails exacts mais tout autant un nombre de fois frère abala on a 3 fois actuellement le frère il est marié légalement na poto de frère même quand abala 4 fois légalement. OK, 1 2 3 4 ce que motune ezali papa emenga na ko justifier ba robala na ye wana na lobite ke makambo ndeko azolo beza yango mais ekoki kozala vrai na meka ko expliquer ba raison ya ba divorce belé lelo ekozala pe ba réalité spirituelle mususu ba réclamation ba incompatibilité spirituelle on a le baba na nzambe faut luka délivrance mais sinon ba maramunde ko lobi par rapport à la réalité spirituelle les a fondés et zalaka toebi célibat ndirsi ya ko balate parce que za na sirène. OK, et ba misusu arobala na ye mais basi ba okufa ndeko mentionné mususu arobala mais basi ba novanda te wana yango moni azui exemple et mekano et a expliqué ba esprit wana ba sirène wana maramuni ba ya ko sala na ba ndaku ya mabala ya batu wana o bango ba memela ba succès machin tout ça. Alors ba vi na bino na commentaire na lobi te ke mamba lobi eza bongo mais na meko expliquer to pe sa opinion to pa vi na nga ndenge frère lobaki par rapport certainement bon comprendre bon sauf que mon eza belé te poto meka ko fungo mali sou makasi pona oloba frère quand on fait ça c'est ici en même temps et comment on fait cette crise attention là puis nzamba sunga frère emenkano
Et je crois tout le monde basala nzambe awa ya ba robala ya kokabona ya korebala ya robala mabe machin. Allez-y comprendre. 4 fois marié, tout peut remarier et binomo. Ngai na lela déjà. J'ai demandé de signes à Dieu à la kisanga basine mais à la kisanga basine mais je me suis entêté. C'est ça. Na sepel na commentaire au makasi na matisi yango. La plupart, il y a bateau. Je dirais même sur 100%, 99%. Surtout sur aux engagés. En fait, Nzamba tellement bien. Awa Isaku Tuka Mosal Nzambete. Dieu aime tout le monde. Il y a même des païens. Azane na rata ba Nzambete. Mais azo kotoye mutu to mwana mwasi mo wa sepel ta bala. Alors tu peux vendre toi bien te atiki baza. Mais tout ce qui est awa na domaine ya basali nzambe. La majorité. Ou lo bakenza malobat na été toi la qui ça a été akosi ou bien à cela y attention peut-être. Parce que Bible Zolo va dire parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Nzamba za tellement malamu Nzamba za tellement malamu. Et belé batuna na ba nzambete. Et belé basenga na ba mpe basinete mais nzambe na bolingo na yi a révélé bango. Mais généralement ezake Théo car la vie son d'été. Bien au moment où bande na vidéo le bosso na sala ina lobaki. C'est des cas très rares. Très rares. Mutu penza ndamba pesie basine. Hein? Que moi si oyete to mobali oyete ayoki. To ba pesie conseil. Motema so esekei. Ils alla passer. Ah, le bas blessé de guerre. Hein? Mais malgré le blessé de guerre en haut, et belé pe bazara mito makasi. Or, c'est tellement dangereux. Dans mon moutomo a commis, tes commentaires on appelle en matsango, ils ont tellement motouya. Dans matsango, on le bélango à ta mouké, mais ils ont tellement motouya. Tes commentaires de quoi on a commis. Et papa a biso lobi que nzamba la ki ya 50 ans basi nzamba la ki sa épée. Ma santeta. La plupart ya basala nzamba ba santeta na bango kaka. Et ba tout en apeka mituna mia. Na wana lo la plupart basala nzambe. Ba santeta. Nga nazana ba témoignage bwana ngo idete so na bandiko betela bino musubo roseka musubo yoka mawa neti histoire oyo passer au lado a beti. Si muto atie ba photo ya Blaise Nsakila eza parce que ayebi histoire Blaise Nsakila yango tiango. Na ba commentaire ba komi ba lobby et eza similaire na ya pasteur Christian na ya Blaise Nsakila mais différence c'est ça que moi ça Blaise Nsakila n'était pas volaise ya bando yibate mais oyo pasteur dalo alobeli moi c'est bandara ko yiba donc ba yebi couple Blaise Nsakila balobi moi c'est na bandara ko yibate non seulement ça Blaise Nsakila za le quitter et pas ya pasteur là dolo il s'agit pas de lui mais la personne oyo atie ba photo parce que ngai na kuti yango bongo na zui yango ka ndenge na kuteli yango muto asali montage topé collage wana o atie ba photo ayebi certainement li solo ya ndeko Blaise yango atie eza témoignage bumo na ngoma bete ekosunga bato misusu avant na pese bino quelques témoignages hein ya na frère moko aza ya message na kotanga kombo na été ndeko na plus ou moins 2 ans passés asala ki crise à côté il paraîtrait même comment bato bele bandima même te ka obika likoloka ya mambo mwasi avant bala banze moné impacta bato bele ba yibi banze monaye aye manze momo ya molimo mo santu nzembo wana ti lelo za coup de cœur je crois bato bele ba komi ala frère un message frère wana va bala abandoko yimba banzembo za la penzo yo kinzembo ouf oki penza ke non nzembo nzambe bandaka bala ekomela ya ema a wuti ko sala plus ou moins 2 ans passés à côté so ekoma bandeko neka bazotinda ba message bo bondela bo sambela pona bo sambela et ça na frère moko pa yembaka mais ya za pasteur un homme très doux et calme on ira bien ça peka album moko mais album on peut impacter makasi banze mo vraiment talara moto déjà za pasteur
sikoyo ayemba. Donc ba message fort, voix qui toko, ayebi musique, donc mon musique à classe, voilà. Moi mso na solo na moninga ne mo wane passé. Na yebi si na linga banze mon frère oyo. Abi me c'est na minga abi oh ah bon. Abi langa ndeko ko ma ko bela attention abi oh tika wa abi moi si. Abi abi moi si abala mututé. Mo bela attention abi une fois na kena otala moi ça on fina na miso. Biso na zara mwana mabe na palola ngabi bon abi comment bela attention moi so mon nyokola allez-y comprendre nana vient na moko appelle na chaîne na YouTube, c'est un prophète na Kinshasa na pesi mbote certainement on a vidéo vient na pesi mbote bato bele ba ebi so na tangi ngomo neto na chef photo na ba oyeba ai biso abi grande dame ngana zo confirmation image claire na veille lobi na okendo bala na butu nzamba la kisinga tala neti filme siko lobi okendo bala mbongo libala basi babongisi famille ke no kuto osane no boma libala abi na choate lelo mamu na obika ngamona loba kiza fruit ya désobéissance bandeko mukoto vanda to solola na oka mawama ya miso etambola ngai et s'avérera que ndeko wana bela ba rein tanga ke hôpital ba checker ba monique libido nzabali pisangai donc tellement akangi ba posa trop en plus aza mongala bino boyi bangala ezana makila akangi ba posa trop et comment ki ko déranger ye et ça là que ndeko azui même problème et comment il faut luka coopérer abimunga nga fasha mama na bengi sabi mwasi na azapa bengi sa vanisa mwasi na gangela mwasi me wapi ti lelo tala moto so azandoke andoke na sola na habse me boma na olibalati alingi na ete ote na boy bana ba souffrir OK ba ne oboli misanga ba ba yoka na lobiki na moto boma libala oui il y a des raisons na ba cause obomela libala Bible zolo ba so ba persécuter bino na ville musubu kima na mususu OK so ba tielo agent pembeni olonga te ou bien yo ou bien ye sikoyo so muto abali partenaire à misala mabe avantage ezara ndoki pourquoi parce que les deux deviendront un à chaque fois bozo ko sangisa nzoto aza ko souiller âme na yo du coup epesa avantage liko na yo c'est ça bat ba baza ba bingani balanda ba enseignement sur la délivrance ba comprendre makambo oui bobana légalement oui mais na molimo ekoma mususu. C'est ça. Et passer moko alali aloti akeba la mwasi. Bon mon ndenge za to kendaka mobali sora yeote faut ba la place mwasi azana faut futa soki avion soki mbongo so nini alobi bizarrement tango ya koti. Bisika ba oke la kisaye mwasi azali ezaki bandako ba forme net ya ba kabane moko net ba hut voilà ba hut ya ba mboka wana. Siko molili moi c'est au monde na te ba c'était moi sino ana kati mais message yo olukila wa interprétation oyo ata muto andotologue te il peut tout comprendre, il suffit d'être spirituel, tu comprends le message. Les lozo lela mususu alota bazui moto na mwasi nanzela mwasi atelemisi zela akita nae a continuer makolo ya tikali asala ba forme ya bandoto bongo mois 2 3 ya ba na ba forme mususu même message. Le message est clair bazo la so que no bo sana e parcours molaité ya osuka nanzela et tant balingana ba fiancé moi na malamu ta ba koti na ndako reconnaître son moi cité milelo nazana ba témoignage ya osaranate na olobana bandeko faites très attention so ozu mobali ozu mwasi surtout yo oyo bengami wa mutu ya destiné ya munene ozo mutu osala ba mambo menene oza chrétien bondela senga pena ba confirmation ya ba signe soko zui ko sala la sentimate olela tala diable arisé
avant bobalana au vivre pendant mon ondéré wana paradis moi chaud pendant moi so modèle za ba changer te petit to modèle za la bonheur za suka libwele au mon olingine ondéré mutu mo existera te na mokili ya batune taza mutu moko boyo nzamba kelaka ka unique mapo zela tambo kwa ndako et le bakari wakondi mobala na ndo mona on dirait mutu na on dirait spécial on dirait za boule on dirait le on dirait partie ndambo so sanga. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantant son nom en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi.
Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.